Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La méditation, la mission d'attendre, le potoko, na partage, to kuboni là. Merci Seigneur Jésus, to pambolo to komisio, to netoli kombono, to pamboli ki bo santo na yo, na ngonga oyo, to tiki partage alelo na tongo na maboko na yo, et édifiez-moi comme on biso, na kat na tongo na lelo. Papa, sois élevé, parce que yo tinda ki liloba na la taki nzoto, to bengi yesu mase aki ko biki sa biso. Seigneur Jésus-Christ, ezala sima maloba na yo po kokisa yango. To baby Seigneur, so ya bokese na kombo na yesu mase. Saint-Esprit, soit contrôle du début à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Wanezara kinzembo ya kembo. Oyo bandeko na biso ba Brazzaville baza ko yemba na bolokota na biso mususu ya Kikongo. Bandeko na ngai na méditation na biso na tongo na lelo tozo suka kaka place wana. Tozo banda place o tosukaki bongo na Genèse, tosukaki na Genèse chapitre 24 verset chapitre Genèse 24 tosukaki na verset 15. Tokotanga bongo na kombo na Yesu Masia. Avant qu'il y ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milka et de Nahor, les frères d'Abraham. Elle portait sa criche sur les épaules. Total qui n'a pas cassette na biso précédente que Abraham atinda qui serviteur na ye oyo azalaki na kati ya ndako na ye po akende kolukela mwana na ye mwasi mwana na ye na kombo ya Isaac akomaki na ngonga ya kobala. Alors Nakor ntango azongaki na Mésopotamie kuna na Afrique po Mésopotamie na kala na ezalaki Mésopotamie ancienne ezalaki Afrique so otali carte nango ya kaza na carte d'Afrique akendaki kuna na Afrique kozwa mwasi. Mais alobaki lokola pe avant que ndako Abraham ayebaki nzambe Abraham alobi fona senga signe que motu oyo mwasi oyo akokita na mai na sengie mai ya mela na Krishna ye apesinga mai pe amelisi bibwele na ngai wana nde nzambe na Abraham ezali oyo poni pona mosali na yo. Alléluia. Et puis soudain tant kakaza asilisi même pas prière na ye bato balobaka nzamba répondaka te ezana biloko mususu bien aimé dans le Seigneur nzamba répondaka biso de tikotak balobi asilisa ki prière na ye na monoko te mbala moko amoni elenge mwasi kitoko aza kokita na cruche na ye na mapeka. Alléluia. To continuer lecture. C'était une ravissante jeune fille, elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa criche et remontant. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit, « Laisse-moi s'il te plaît boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, répondit-elle, bois. » Vite, et elle fit descendre sa criche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit, « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'il y ait tout bu. » Elle vida rapidement sa criche dans l'abreuvoir, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau, elle en puisant pour tous les chameaux. Bien-aimé dans le Seigneur, to loba kiko. Moi si fois à la kanabo, moi si tant bazo bano bo moi si aza muta mutema makasi te. Yango babenga ka moi si nyoso aza mama. Moi si akokoza la dureté du cœur te. To lobiti na baba kamu mususu. Oyo monike ko memona lisumu wana nde foza la ferme wana nde tozoloba na ndenge ya koyokela mutu mawa eza na basi mususu barata mabala pona nini motema mabe na mama oya boteli mobali. Alléluia. Motema mabe na basemeki na ye ata lambi biloko soki amoni basemeki na ye azongisi biloko na cuisine akangi cuisine na biloko ya kolia mama.
tala boninga azwaki libala likolo ya biloko akolia e likolo ya mai ya pamba. Alléluia. Eza na ba jeune fille mosusu motema mabe akabaka te. Tala jeune fille oyo na bamboka kokende otoka mai na pui eza mwa trajet hein. O mema Krishna yo jeune fille ya vierge auti kotoka mai na ena kilo wana nyonso mais azalaki généreuse, azalaki moto ya motema malamu, apesi papa wana mai alobi na kopesa pe bibwele na yo mai, accomplir volonté de Dieu. Deuxièmement, mwana mwasi yo oyo zoluka libala il faut poser la kana vision ya kobondela nzambe. Soki ozo bondela nzambe, soki ozo kobanga nzambe, soki ozo sala makambo malamu motema malamu, ozo batela kibolenge na yo, tala nzambe eloko akotinda na nzela na yo. Mais ba jeune fille ya lelo makamni tozo mona na biso oza na ndako ba parents na yo osi oyebi mibali 5, 6, 8, même 50 oya sombaka crédit azali oza na oka na 19 ans obimaka na ba papa moko impossible. Tala peut-être oyo ko tomber na malade obebisi bolenge na yo. Ozali jeune fille, jeune garçon, impolitesse na ba parents. Olinga kutumisala te. Awa Rebecca kendaki kotoka mai pona libota na ye. Akendaki kotoka mai yo kutosukola ata basani te. Okolamuka ka na tongo boy. O brosser na monoko tozwi déjà musique ya mokilo tie. Obandi kobina. Mama na bino aza kobunda na abandi na basani. Akota na bilamba oyo yo moko lataka mbetu na okuto tandaka te. Rebecca monani kazaki mwana moko malamu. Ake kotokela mama na ye mai. Et puis akutani na mukolo moko. Mukolo wana sengi ye mai. Aza na sens hospitalité. Excusez-moi. Ayebi aza accueillante. Ayebi pe koyamba bapaya. Ayambi bopaya wana nabi bwele na ye. Yokutu soki mukolo ya quartier atindi yo olinga même pas. Tala ba langage na ozalaka na ko manquer au respect. O laksani. Yo kasinga banga mikolo et puis tu te vantes pour ça. Ke ngana banga mikolo te. Ngana finga kabatu. Ma sœur, mon frère. Yo muto betaka tolo na mabe. Yebaka ki orataka beaucoup de choses. Ka pona nzambe te. Kaka orataka lola te. Mais soko yebi makambo elekaka yo. Likolo ya impolitesse ya kitetiès na yo. Bako tinda yo musala elenge okulinga te. Ta moninga Rebecca. Amelisaki. Bibwele. Apesaki. Mopaya mai. Ya yeba kiteke. Elingi ko memela yeba bénédiction mususu. Même biso ba mikolo balbaka na biso mwana oya linga kabitinda apambola maka. Total rappel bato saka maloba nzambe ke sala boy bato basisa ka mission na bango nzambe atombola ka bango toujours. Alléluia. Na sengi no ma sœur, mon frère, place ozali elenge sepe na bolenge na yo. Mais un jour yeba sala o elingi motema. Mais un jour yeba mokolo mokila kobenga on esambiselo. Tosa ba parents na yo po mikolo umela. Tosa ba parents na lo tozo mona batumi baza kozwa mabala te. Pona nini? Tellement mama souffraka musala ka ye moko alinga musala te impolitesse kolela ya mama. Aloki eteme kolela ya mama ba fatigue mama. Ba fatigue ya papa ekangela ye nzela na ya mabonde ya bénédiction. Alléluia. Ah, tout le monde Sarah, tout le monde Rebecca, tout le monde continue. Na 21, l'homme observait en silence, se demanda si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes. Ainsi que 2 bracelets d'or pesant à chacun plus de 100 grammes. Il demanda, de qui es-tu la fille?
ba lobi sima likambo wana ezalaki nde bénédiction pour na Rebecca ndeko nanga. Ba lobi mutu wana azwi moko ba bracelet. Ba bracelet oyo ezalaki ya or bandeko nanga. Azwi bag ya or ya cher. Yo mutu ke na olukata musu ba papa. Po ba papa wana ba sombelo ta musu bag moko ya $50 to ya $100 to ya €100. Yango ke ko bimana 4 papa. Alléluia. Mais Rebecca bola mukaka salaki. Hospitalité azalaki nango. Sens ya ko accueillir bato. Respect, politesse. Et fungoleli ba porte bien-aimé dans le Seigneur. A respecter kina no ba parents na ye. A accueillir kotoka mai. A sa aza fimo kwa sa comme ça na ndako na bango. Jeune fille ya musala, jeune fille ya botosi. Alléluia. Et fungoleli ba porte. Ato sakape ba parents ya baninga. Ato sakape mikolo. Bato bazambula moko na ba parents na ye, même baninga na ye. Rebecca mwana malamu. Balobi ba pesi ba rolo na ba palata. Batuni ye yoka honneur. Ozali mwana ya libota nini. Batu donc mobala yo kina posa ko mona famille na yo. Pona ki fiançailles kaka, éducation ya moni. Camarade, oza camarade ya baleki na ye. A mona éducation na bi mama, ngai kaka mwana wana tambola na baleki na nga. Azali papa na ina mama na ekombo na ye nani. Batu bakomi ko luka. De quelle famille tu viens? Tu viens de quelle famille? Bakomi ko luka ba famille na yo. Tam sou famille eza nango ya grifte. Alléluia. Tam sou famille eza nango ya mbongo te. Tokomona awa. Batu mingi babosa na kabakanisa ka Rebecca za nièce ya Abraham. Te aza koko Abraham. Ce qui tozongi na sima na 15 balobi avant qu'il ait fini parler arriva Rebecca fils de Bethoul. Papa est fils de Bethoul. Papa n'a comment ça qui Bethoul. Bethoul même les fils de Milka et de Nahor, les frères d'Abraham. Donc frère ya Abraham na kor to benga na kor yende abota Bethoul papa na Rebecca. Donc Rebecca azali koko ya Abraham. Alléluia. Rebecca azali koko ya Abraham na côté ya ndeku ya na côté ya ndeko na ya mobali. Nde Rebecca mwana botosi. Et puis beaucoup mona to bazolo ba makambo libala Rebecca tanto kitana se engi komona ke papa na Rebecca azala kiti. Rebecca bande ko vanda kaka ye na frère na ye na mama na ye. Metala mwana botosi. Yo kutwaka na papa na mama na ndako. Mais ba parents na obasi balali yo ekokota na sima. Et puis ekokota na sola masanga. Ozo ko bima na ndako ba parents na otala mini jipe. Ndeko ngai bolenge na yo yaka na ona Yesu Masia. Amen. Awa Rebecca zo ki ba wolo na ba palata. Na vende balobi et na verset ya kokita balobi de qui es-tu la fille? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez ton père pour me loger cette nuit avec ceux qui m'accompagnent? Elle lui répondit, je suis la fille de Bethoul et la petite fille de Milka et de Nahor. Il y a chez nous, ajouta-t-elle, de la paille et du fourrage en quantité ainsi que de la place pour vous loger. L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une réelle bonté envers mon maître. Durant ces voyages, le Seigneur m'a conduit directement chez les parents de mon maître. Alobi na jeune fille, alléluia. Na koki koya epanabino. Est-ce que epanabino bokoki koyambanga? Jeune fille alobi epanabiso atuni oza na famille nini? Alobi ngai naza mwana ya Bethoul. Bethoul oyo azali mwana ya Milka na Nahor. Papa na ngai
ba parents na yende Milka na Nahor oyo azali ya na Abraham ngai sikoyo nazali mwana na ye nazali mwana ya Betul alobi ambon ozali mwana ya Betul ça va tokei kasabi pa na biso ndako eza munene biloko pe akolesa bibwele na yo ezali na ndako papa na ngai yaka tokende na yo alobi tokei nga nazaka na nga mwana malamu soki na memi epa na biso mama na biso aboya te na biloko nyonso pesi ngai po na pesi yo mai tokei nanu na pa ba parents na biso mais yo zalaka okutani na mutu na coin yo ka langage to sila na ka na coin oyo okoma mwasi ya ba coin pona nini okoma mwasi ya ba parc yo makambo no esila ka na coin oza komi pesa valeur te jeune fille mema soko okutani na mutu mema ye pa ba parents na yo ba parents na yo nde bakoyeba mutu azali mutu malamu to mutu mabe ba parents o ba bengana ka bana bango aza koyela yo mutu yo kutu fo approcher mutu wana po yeba mwana nanga fréquenta ka banani soki oza koloba nanda kunanga te makamna no bosuki sango na coin oza ko exposer mwana na yo ndeko na ngai Rebecca azalaki sur na komema ye pa na biso naza likambo ya mabete tolobi te ba mama oyo bamemaka bana bao bamemelaka bango mibali po bana bao basalaka mobulu wana oza na lisumu mais ezala mwana no ya mobali ezala mwana no ya mwasi il faut olingaka bakamarade ne baya yo oza na miso ya kimokolo okomona mwana nanga fréquentaka banani bana misusu ba baby po nini ba parents bazali tellement méchant ba aza ko banga mwana kosala ba dégâts. C'est pas pour rien ba bengaka ba parents parce que ba parents de ba kolakisa mwana nzela. Bien aimé dans le Seigneur to ko continuer sous mikolo za ko ya nzambe apambola biso.